Angola ngala bunani dingo mutabeta idingo zanga. Ah oui. Mutabeta dingo tango idingo papa wana azaki na makila na mai. Tango na ngino jeune. Beta ye. Na beta ye na 2003 eza lelo te ko banda 2003 ti lelo mbola boni. Ouais. Tango na beti na 2003 na 2004 ngape na tiki ko bunda. Na komi na ngaka encadrer na komi ko encadrer club na ngai na liti na nini. C'était facile ya bunda na. Eza facilité à rebondana ya. Eza facilité à rebondana dingo. Ah, pour ça qu'on gagne dingo, mindima. Ba préparer ma kasi pour les Angola. Ba yo kuta ba vo. Ti le auto travail, ba travailler fort pour ba beta biso. Il faut pas travailler fort pour ba beta. Ba beta biso ba travailler fort. Ba ya pena ba ko bagarre na Angola. Le 25, le 26 c'est ça ruine. Ezara ndi ba otandi na boma bato donc eta lekolo te o batsanani bango tu baeba donc bandingi ba classer pour anaza vraiment dispoche to obeta mututu eta ke batisa dango la bandera oneko na ndenga ko gagner musuba ko gagner na yi musuba poli na yi meto teli ke oyo ata poli me futo benda ili susu po bakisama pona bakisa po futo za ba catégorie ba bon technicien ba bon cognier po ba o ba uta ba sambo kwa mbo mabende nazo soza ji ba ko sambo lokola mbo mabende oza Union Sport de Luanda na Superior donc so nazo soza black qui za club ba champion. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Mokili TV. Vous êtes bien sûr ici en Angola, précisément dans la ville capitale de Luanda. Comme vous le savez très bien, non du premier, Nazalarawala toujours pour nous informer bino, pour tenir bino informé na événement surtout oyo eleka na Luanda et après un moment on a ebisa kibino ke na robanda rokita na rosuka na musique te na ropanzana vraiment pour nous opesa bino information surtout oyo bon vous avez besoin. Alors messieurs et dames, lelo na ko surprendre Union Sport de Luanda parce que bande kobele ba se poser des questions sur différents signes entre catch américain et puis na catch na biso ya catch africain. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, Torozala wana pona kopesa bino ba information lelo mutu nyonso toi se posera ba question sur sport africain, sur catch américain et catch africain. Lelo borozwa ba information sur yango vraiment bozala na bino à l'aise. Non du premier, je suis toujours là pour vous donner les actualités. Merci na bandero nyonso to ba soutenir biso et l'équipe qui gagne Glody Iyani hein ba mbote na côté ozali et puis Barbek Kabe ya Beka to kitina mabele tozali na sapu côté msu babenga rango bakita kosi mesdames et messieurs et awa tozali na kati ya grande salle tozali epa ya papa Wemba oyo azali fondateur ya Union Sport de Luanda et puis je vous signale déjà que Union Sport de Luanda il y a deux clubs où ils ont réunir yango et là Union Sport de Luanda côté ya lutte et puis na côté ya catch. Alors mesdames et messieurs, vous aurez toutes les informations tout au long de cette émission. Pour l'instant, bon, mon abandonné bazo se préparer parce qu'il y a des événements qui se préparent déjà. Le nagier, on a biso barobunda ba combat international
international à Angola parce que le 15, le 16 et le 17 juillet, ça veut dire 3 jours, il y a événement et Rosala à juillet, on est allé combat international, ça dit dans la bande de Mikili Baroya, bande de Congo Baroya, Afrique d'ici, Baronio surtout, Bakutana Awa, Nakati ya Angola, Baro s'affronter na Union Sport de Luanda. Alors, et puis na mars à Kaka, Bomona Lissusu, équipe Mobimba, il y a Congo Mokili avec le du premier tour, il y a sous qu'on présentait mission. 3 jours, il y a Gala au Ezala. Ah, ça veut dire vendredi, le 25, le 26 et puis le 27 au Zala. Ah, pour nous présenter Bino Gala, Maître Solo Lango ensemble, na Bandeko. Parce que le fondateur, Papa Wemba Azali, tout ça, la coach Pablo, tout ça, la directeur technique Herman, et puis président P. Azali, et Toro Solo, et puis tout ça, la champion Nabiso, Jurelma, Wamona, donc Tozo Bangonia, surtout, coach Bouchon Bazali, et Bangonia, surtout, Toro Kisa Bango Awa, et Toye Bandenge Ninango, va préparer pour un événement au Ezoya. Mesdames et messieurs, nous continuons. Merci. Moi la spectacle, moi la moi c'est autobeta, moi la mobali. Tu auras comme on a. D'accord. Maman, on a banni ça vraiment. Mbote maman. Mbote. Comment on a? Au Kira de Kira. Long et Jibela, on comme des rastes. Des papas ou mais au bêtis moi mobali. Comme des races. D'accord, merci. Message ni européen sa bandero bazolanda na bato baza ba adversaire na yo. Message ni européen sa bango. Ah, bato bazolanda nga. Nengna signalé ba to sala ba combat. Le 25, le 26, le 27. Et ba adversaire nanga. Babanga te ba na beta ba kala bopete. Ba ba uta ba mboka musika, ba uta ba kino zela bango. O comme les races papa Wemba. Merci beaucoup. D'accord, tous on continuer, il y a aussi qu'on gagne. Au moment là déjà un grand sportif, Boitard de frère. Boitard. Comment on l'a? Eu chamo Ray Giggs. Ray Giggs. Exato. D'accord, talara caméra, batuba monarayo, au bout de la catégorie. Sou pesos pesados. Ah, pesado. Hein? Exato. D'accord. Comment tu te prépares déjà pour un combat international au Ezoya? Ok, estamos a nos preparar porque temos aqui dentro em breve. Daqui, no corrente mês temos aqui 3 dias de lutas, luta livre, e estamos a nos preparar para ver se apresentamos o nosso melhor que soubemos. D'accord, merci beaucoup. Il vient de battre, mesdames et messieurs, spectacle qui est malin, mais tout est Bandero. En tout cas, Bandero, Bandero, biso partout, hein, Bandero, Bandero fonctionner qui te rendait au Boitard. Boitard. Félicitations. Obrigado. Comment on a nita là, kuna la caméra vraiment Bandero là. À vos diesel. Reçois vos diesel. À vos diesel. À vos diesel. À vos diesel. À vos diesel. Au bout de la catégorie. À bout de la 78. 78, hein? Yeah. Message pour nos adversaires na yo, na combat international puis na galé aux ala. Bon. Et bien que va préparer ma casse pour les Angola. Bah yo kuta ba vo. Il faut travailler fort pour Babeta Bisso. Il faut travailler fort pour Babeta Bisso. Travailler fort. Merci beaucoup. Jeune Brital, salut frère. Oh la caméra, mbote papa. Obrigado. Autonome que Léo Satanage. Le Satanage. Oui. D'abord, message ni dans repère ça n'a pas d'adversaire parce que le 27, le 25, le 26, le 27, ils ont un combat. Alors, est-ce que on gagne? Eh pas. Si on a quoi que vous faites au public para estar presente, vai ver o que vai acontecer dia 26 e 27. Eu aqui, eu sei que vou vencer. Eu prometo que me apoiam. Obrigado.
D'accord. Isotherme de hydrophore, bande de mon force, marteau du bende. Tubarão azuis de furacão, pulpo de poder. Igual a minuá, imaem barão, cobetox. Yeah. Boa tarde. Bem, obrigado. Pitbull d'Angola. Sou eu. Est-ce que message no europeu ça na bateau, mouton au beta prochainement. Epa. Neste momento não estou a ver pessoas que podem me bater. Ah, é? Yeah, é isso. Mas o que eu digo só nos meus fãs, dia 25, dia 26 e dia 27 apareçam. E depois dessa atividade que nós temos esses dias, e temos mais lutas internacionais, epa, eu sei que vocês vão gostar. Estamos bem preparados. Merci beaucoup. Ok, obrigado. Voilà, mesdames et messieurs, il s'appelle Baptiste d'Angola. Baptiste, boa tarde. Boa tarde, c'est yo mutaboma abatu na moko ye. Mutaboma abatu. Mutaboma abatu ye. D'accord, message ni les a pour la bande ko boma bango prochainement parce que le 25, le 26 c'est ça ruine. Ezara ndi ba otandi na boma abatu. Donc etali ko loté. O batsanani bango tu baeba. Donc et bandingi ba classé pour anazave madi je poche to beta mututu etake Baptiste d'Angola bandera oneko. Merci beaucoup. Et comparable donc tozali. D'accord, et le réseau le kilanga basi bazo beta mibali. Boa tarde. Boa tarde papa. Bonne santé. Santé Nangolo ça va. Kombo nani? C'est bien moi la star Shida Kindobi Kagara binana konkara dinada mpalanganza kino akabatawa génération quarantaine. Bandela on a malembe pour les kimbangu to. C'est bien moi la star Shida Kindobi Kagara binana. Shida Kindobi Kagara binana konkara dinada. Palanganza kino akaba génération quarantaine. D'accord. Le 25, le 26, le 27 va combien ça message pour notre adversaire. Balobi le 26, le 27, le 28 va combien ça. Boya vraiment ngana lobate mais mis nominer za témoin to baté tipo nada. C'est que na robeta lisusu na beta golf doge na robeta awa et puis juillet to la sélection batu tubaya. Balobi poto Congo Brazza Congo Kinshasa beaucoup ta biso na Luanda toza awa cela veut dire Robeta bango. Robeta comme jamais. D'accord, merci beaucoup. D'accord, vraiment championne mamona. Bonne santé. Kitoko. Obigetan na mona na bandera on dit matin vraiment. Message c'est quoi ça nini parce que na mono on dirait bo se préparer ma casse. Mais ba ota la payo ba mona tam sous petit détail ba nini tout son dirait ba au peseur. Ok, vou falar português porque eu não falo lingala perfeitamente. Okay. As atividades são dia 25, 26, 27. Não há muita coisa para questionar, para levantarem, pois só chamar todo o público. O que vocês viram aqui é pouco. Venham em massa para vocês verem muito. Aqui a rainha, a donzela, a rainha das lâminas. Merci beaucoup. Voilà, nous allons continuer là sur le spectacle sur le gars. Ah, champion Boni. Calme pena comme journaliste. Comme nani bandero bazola. Il y a Pigeon Pomba les 22 babi le Copper Free d'Afrique autrement dit 2600 gigas. Babi pene il y avait Pito qui kalamba tabatula paka songa mbeli. Yeyo pena za mikolo babi blo asikezali. Mais bino tu boira là ba comme moi milai pour la nini. Té bon on est ça ba définitif au ba fanatique ba baksa quoi. Mais que toi nous ngobeta muninga za bien quoi. Bon, quand yango na tito démontrer ya za adversaire quoi. Yé pas pour betanga pena pour na beta, il faut to kuta na mutasa mamuna ye kwa makasi ya. D'accord. Bozana ba combat awa kala mingi te awa message ni nango ko pesa na ba adversaire na bino et puis ba fanatique ba lingara yo pour na ba ya otala bino. Il y a tous les fanatiques qui ont Pigeon Vencedor, le Copper Free d'Afrique, autrement dit 2600 gigas. Veut dire les 25, les 26, les 27 aux ans là-bas qui t'accosent. Boya Oba se pèlera na 4 clubs. Papa Wemba. Papa Wemba. 4 clubs Bignon, Baya, Baromona, Bloga, Sikator, le Bezate, Moussali, Monaga, les 25, les 26, les 27, Baya, Baoza décidé. Mais bon, gagné. OCP là. Yasolo. OCP là. Merci beaucoup. Zambe na Marambo yo. Bon dia, boa tarde. Boa tarde. On dira le baraté.
ye aza na masque mwa aloba eza te babi ye nde mutu oyo mikolo oyo azobate record na kati ya ngola eza na katiele moko te alataka masque aleki ye aza serpenti bati boye segundu gudila yeyo nde mutu asimbi masolo ya kachi eza nde yeyo donc aza na top ya kosakana te ya kotiela oyo bilili oyo komona ke yeyo etake directeur technique so naza koconfirme na confirme lisusu ke aza danger. Est-ce que oyebi ke le 25 le 26 le 27 bwana marambo awa ntango ozokumisa ebongo so apole ekoyinda mabe mpo naza sire na baclete na nga nayebi baniveau na bacapacité na bango donc so nabebi aza danger aza na danger vraiment. Merci beaucoup. Yeah. Ok, merci. C'est fait qui bat du bois. Voilà, yé, nazo rabazo embele inzongolo ndeko boitard. Boitard d'ici papa. Bonne santé. Kimia nangola nzambe na sata. Elo. D'abord insister lo lo sali ba obenga oni. Wana eza ciseaux alikolo. Ciseaux alikolo. D'accord. Siko nayoki bazo benga inzongolo tout ça comme on vrai comme on zana. Kombo nanga eza Patrice Oliveira. Patrice Oliveira, est-ce que c'est important il faut beaucoup tarana obina ndengo? Te nga pe na za bokoko na maboko. Bokoko na ngesenga faut na bina. Musique beta pour na sentir pena ke soko bomanga lelo c'est que la journée na yo. Merci beaucoup. Oui. Message pour na bandeko Orlando. Bon, na pesi premier mbote na papa nga président. Deuxième mbote eza pour na bandeko nyonso ba Orlando biso. Bon. Pour naza moko ya club union ya fondation e bandeltina suka na okinde kaka. Merci beaucoup. Basala malamba soutenir biso. Merci. Voilà, toujours continuer ndeko boitard. Boitard. Comme na la caméra. Daqui fala vos boy finun de boca. É que mestre ninja. Mestre ninja. OK, mestre ninja. D'accord, mestre ninja. Bozana ba combat awa, combat international les local pesa message pour na ba adversaire na bino bato ba bunda na bino. Ok, é para mensagem para eles se prepararem. Se preparem porque aqui é trabalho. É só para vocês dizerem que o Jet Li é fininho. O mestre de verdade é fininho, não é grande. Grande não é dois, é não tem nada. D'accord, merci beaucoup. Voilà, Ndeko Boni. Estou bem. Félicitations à la Moni Marambo Salon, là c'est bon. É para muito treino, com isso não é nada. Com base treino, aquele não é nada. Eu sou Mimistar. 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 Namoni bato betelo maboko. Est-ce que le 26 nem le 25 au Coca? Até já estão muitos adeptos que estão me esperar. Eles mesmo que vão me motivar mesmo para me poder ganhar. D'accord. Message nino roupe ça na ba adepto balingarayo. OK, boa mensagem que eu vou deixar. Quem gosta do Mimistar, quem gosta de ver luta catch profissional, é para no dia 25, 26, 27, vamos estar aqui na casa do Papai Wemba. Quero ver. Obrigado. OK. Voilà, mesdames et messieurs, tout banda déjà Kozwatomoni, coach Bouchon Mabele, à Autosala spectacle moro à coach Boitard. Boitard, c'est bonne santé. Santé, ben très kitoko penza. Félicitations, depuis un certain moment, on a se poser la question pour na catch na bino ndenge kende la Respi Sport na bino elite, mais oyo uti représenter biso déjà dans mon spectacle on dirait boko kapé libanda. Oui, tout regarder pour la ceux qui déjà toujours travaillent dans des conditions donc dans loin de conditions il faut aux engars na union sport conditions d'entraînement na ring donc ça veut dire tout ça comme déjà professionnel quoi. OK. Dans des conditions donc tout ça professionnel. D'accord. Différence yo ça déjà coach différence ni nezala ya bino na mindele à part nanu vie sociale ndenge zala mais différence c'est vraiment un sport na bino zala nini pour lelo on dirait c'est comme si bino côté vous aura trop critiqué par rapport à bango. Non, trop critiqué mais histoire ils a vraiment surtout banu ko détailler makambo ils a vraiment milai vie ndenge lopé conditions premièrement bango pe so ba conditions de tout travail ba ko travailler. OK. Ba ko kate donc. Ça ngora pour Afrique 42 ça là que vous allez moi retard wana. OK, ba misusu pe o ba zalaka ba évoluer, kuna ba évoluer très très bien parce que ba conditions ça normal. C'est ça le problème. D'accord. Puis tout ça na ba style ndenge moroté. OK. C'est ça le problème. Est-ce un peu d'expliquer? Non. 2-3 minutes quand il y a style ndenge lobi.
par rapport aux hommes belés, ils ont un peu faux temps, il y a tout le tout ça dans style français, japonais, donc américain, tout ça dans moi, style belé, oh, biso en Afrique, rato pratikaka. C'est ça le problème. Yango, et puis ça rabiso moi, kilo, et puis na événement mususu surtout ça spectacle mususu olingate kende to bunda catch américain des spectacles wana trop kokangote par rapport ya ba matériel c'est ça les problèmes alors ezanga bino matériel c'est aux appels na kati Angola message nyoko lancé par le gouvernement au bazo landa bino au bangonde mutu baza habilité ya opesa bino ba conditions surtout bana ngo bezo. OK nga message na nga vraiment ça que tout ça la ba entraînement ba conditions mabe nazala ba cadre et puis na kati ya club baza ba grab donc baza ba président fédération car na club baza ba grab tout donc on est ba ko lancer message au rezo bango pe na fait on est ba lancer message wana d'accord maître merci vraiment toi soit directeur technique Nicolo Makamu yoni mtu sala ba on ba pimba directeur man bonne santé Nangolo naza vraiment bien na grâce ensemble vraiment bien kazo batela biso vraiment naza bien no ese persona comme N23. Bon, M23, comme on a botanga Zama Herman, na bunda na bikodi international ya club ya Kondo Selemani moja, on a bien Herman Lota, na Zaire, Herman Lota, na Zaire, na Zama Katel moko munene na bunda na bikodi international. Eko zo kombo ya M23 pour la nini. Soki ba pesa nga kombo ya M23, naza victime ya masasi. So hotel maboko na nga oyo oza ba masasi ba betanga na babandi ba kotelanga na ndako. Bon, ba masasi babandi ba kotelanga na ndako, ba betanga masasi. Ezala ba collègue na biti. Donc yo ba masasi ozi na nzoto donc yo vraiment komi vraiment na écrire ba M23. Na kufite yango yo comme na écrire ba M23. Yo vont za ba M23. Là si combo ya M23 et uta. Donc eza M23 te ke ya ki rebelle ya bitumba ko beta to ko bo na te. Donc naza victime moko parmi ozo mona oyo. Eza vraiment masasi ba betanga na 2012. Na 2012 ta ba ndeko so ba kufa na compte ya makamba kabu ba gudila. Allez bien ngapena okuta na action o na problème o ilikaki. Les lorsque tu as ma limite, tu as ma catch, tu as directeur technique ya sport. Comment on évolution na ce qui nazo lo ba étant que directeur technique ya Union Sport de Luanda évolution eza bien. Pour toi tu bunda komba moko munene na février awa 3 jours na golf na terrain na golf doge na polyvalente il est kaki kitoko tout ça qui va plein moko à craquer. Biso oza club ya munene na kati ya Angola o esali makambo ya ketali makambo akati. Ba club nyoso zoka na Luanda o nga super nani o nga soki club nini o nga soki songolo pakala. E wuti na Union Sport de Luanda bango tout babunda na club oyo. Moyango yebi kaka club yo so mutaze akoli face à moi iloko na moi liga nini mais bango tout Bauta donc aux ma maison mère Union Sport de Luanda maison mère. On doit préparer les athlètes parce que le je rappelle que la journée internationale les ans et les athlètes nous sont capables de battre les mindelo wana barola. Mais tout ça on moni ba entraînement. Yo moko moni donc na ko lo bati yo mo za témoin et 20 yo moni moki ana kati. Toujours préparer bango en conséquence ya événement na ya juillet okozala. Yango tobi toza na gala moko na suka sanza na mars le 25 le 26 le 27. Donc toujours préparer to limite to la capacité niveau ya ba athlète or moi ko ko bakisa sous moi un plus. Na ndenga ko gagner musuba ko gagner na yi. Musuba poli na mais to teli ke oyo poli mais futo benda ili susu po bakisama po na bakisa po futo za ba catégorie. Ba bon technicien ba bon connier po ba o ba uta ba sambo kwa mbo mabende nazo so za ji ba ko sambo lokola mbo mabende o za Union Sport de Luanda na Superior donc so nazo so za black qui za club ba champion na lit na catch na makambu tout club ya ba champion ya ko sakana te Union Sport de Luanda
Ok, Maître Herman, champion Herman, peut-être qu'on a bien de coach. C'est un directeur technique. Directeur technique, pardon. Coloma Solo, donc on a Kangi Fongola. Ok, message ni n'Europe ça na ba public au balingara bino au balingara sport ya catch pour ça sport mo ça na fanatique belé hein message ni Europe ça bango par rapport à l'événement vous en message ni Europe ça bango ba ya ka rebelle ba landa biso ba soutenir biso tozalma bande ko na bango ba kansete soko sala catch ezati oza mususu za ya zandogi te pour la bingana botama na dibota bato basambelaka mingi bandala mama pe papa ti biso nyonso eza eloko mutu alingi ya kosala nga bimaka tiere lelo te mais nasalaka yango ti lelo mpona nini mpona lingaka yango sport na lingaka yango wana eza kati biso tout toza bafanatique ya sport yango depuis kala tobandaki kolinga yango surtout ntango batriple h bazorenie tout ça toyoka mpe ya baedingwe toyoka mpe ya nini tout ça donc tozaka bafanatique nango lelo bana oyo baolinga mpe basala yango bamama na bango baolinga te message mpona bango bon bamama bayebi ke bato mingi bayebaka ke so mwana akomi katiere mwana nga abebi akomi mutu akisi te kisi eza volonté ya mutu na yo moko soko moni lelo babeti yo 3 fois 4 fois poli nga na konde na yo kaka so nakeluka pe kisi mais soki yo mo hotel ke eza sport bituma zo beta na ngata la poli bato bazokumisanga na oluka kisi ya musani na kotika nde baninga musu bazali bamusu azomona ke ngai kaka mpona nazala bien funa kende kisi bon biso mpe toza baafricain yo oyebi ka afrique eza makambo ya tradition moto alingi kaka azala na succès ebele afo azalaka na kisi mpo bayeba bon biso mpe ndoko balingaka te tosimba kisi libote ezobwatela biso toza kaka boye me ata na poli nga kutu bapoli ekipanga te me moto asepela nga kaka ke ndenge na bundeli ya sava ozo comprendre bamama potinda bana basala sport eza sport moko bien et soki mwana azalaki mwa bandi mais na mairie ya bakatiere akokoma mwa discipline mpo biso na discipline moko osakana te parce que na yoki osali mabe moko boye mwana kozala azalaki motu makasi obi azalaki boye mais soki aye na disanga na biso tokoedike mpona biso tolingaka na moyibi te tolingaka bandi te donc fo olanda nzela obie na classe osala mosala mpo babengo maître aza motu te ya maître azalaka voyo te maîtrise ozomaîtrise bato oyebaki na société bavivre boye yaya aza oyo yaya oyo aza leki orespecte motu nyonso etaki maître na yo na sport na biso vraimen eza bongo discipline po soki osali mabe ye bato nyonso kaka so balobi awa po te kozwa yango monde entier bakoyoka te motu wana azosala mabe tolingi esu te azobebisa image ya catch biso mwa toza bongo merci beaucoup osepeli oyo vraimen eza nga vraimen hermani lota M23 donc M23 oyo bato bakanisaka te ya rebele ya ring epuis boyeba ndeni ke baza nango te kisi normalement balakisa yango motu te kisi balakisa yango motu te biso tolakisaka bato mayele ya sport tolakisaka bato lokola nga entraîneur nalakisaka bato ndenge ya kobundela nalakisaka bato baprise basala prise boye basala boye ke kisi balakisaka motu te eza makambo mosusu mo biso tozalaka mpe kaka surpris de kote kuna na monde wana lokola nga mpenza pable nde naza bona nakotaka yango te je crois te ye mo olobi ndenge yo oza mpenza boye kasi musicien nde naza bota bamasa na kini ti bazomona babike wana kolo histoire otina kini babike est-ce que eza conseiller mpona quartiere un bon quartiere africain mpo azala na gwa te rien c'est que so obi rien c'est que baedingwe baza par exemple nasi sa question nanga mpo okatanga te baedingwe baza baexemple te à suivre na Congo te baza exemple à suivre mpo te toza na catch traditionnel na catch to africain tosala catch africain tradition mpe ezali o mpe tosalaka normal mpe ezali tokoloba te catch africain te bafian baza baicone kasi to bafrika tona catch afrique biso osalaka catch américain te papa catch américain il faut bacondition te biso osalaka catch africain papa moto akoso te d'accord toza bref tolingaka tous au moins quelque nini wana mais nini message nini okopesa na bandeko nyonso surtout parce que kala mingi te awa journée internationale eza na juillet et puis boa mpe na gala
C'est un peu de nous expliquer en long et en large, et pardon, en bref, te masolo eleka bien nga eloko kaka nakopesa comme conseil eza kaka ataka entraîneur entraînement kaka ozala lutteur ozala bon lutteur entraînement po nga naza koloma solo po so tokende na Congo nga naza premier entraîneur oyo nakotisa médaille elite na Congo mwana oyo nga na format David Fukwabo na ye na Angola naza premier entraîneur oyo namema Angola na mondial mwana oyo nga na format Trovada na kati bato nyonso bayebi Francisco Kadima Trovada mwana oyo nga na format biso Angola aza na niveau mondial eza ngai na Congo soki premier médaille elite eza mwana na nga David Fukwabo donc naza entraîneur moko naza na CV donc nga conseil oyo nga nakopesa etake papa entraînement kaka po différence ezali moto asalaka entraînement na moto asalaka entraînement te ata okende na bale ata okende nini omoi oyo aza vraiment asalaka entraînement donc conseil ke nga nakopesa tozonga na tapi tosalaka baentraînement. Merci beaucoup coach. D'accord, merci bien. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre Congo Mokili TV. Vous savez très bien que nous du premier, on a reçu plus de cadres, donc Moni Binomoko, Nengo, Tokiti, tout ça, de centre Awa, na Katia Bakita, c'est pas Papa Wemba, on surtout dans la Tangola, Papa Wemba, c'est qui? Alors, parce qu'il fallait normalement que événement, de grands événements en Angola bientôt là na juillet dans un combat international et puis en mars tout ça na bagala ou combat de gala et au salema awa et nous surtout ça 3 jours alors pour représenter bino yango pour mieux tout ça le fondateur Papa Wemba fondateur il y a Union Sport de Luanda et puis fondateur il y a Union Sport de Luanda il y a lutte donc bango bagawana et Papa Wemba Boatari. Bonne santé Papa Wemba. En tout cas, naza bien. Je rappelle que Ozala qui est président de la fédération de lutte na kati Angola et pour l'instant on a joué un rôle important toujours quand on a kati la fédération. Oui, nazali président de la fédération de lutte. Nasalaka premier mandat nanga na 2008, 2012, j'ai eu le deuxième mandat, 2012 à 2016. Après, nayaki nandenge estati na biso et coma, donc on a eu deux mandats. Alors, résultat bon, en tout cas, pour la fédération, pour ça, la mandami baleza kwanga na lipate. Il faut musale salama. So musale salamite, okomona ba socio, bako sala ba déclaration, ba sali assemblée, balamoko ba bengani yo. Alors, na sala ki deux mandats pour nazaki na capacité ya kosala yango nazaki pe musala malamu naza oyo na panzaki liti pena na ba province nyonso parce que ngata on a commis président fédération liti na kotaki kaka province Luanda Wiji na Malangi on a kotaki kaka 3 donc côté liti zalaki OK côté liti banda fonctionner tango na koti liti na Mbanza Congo, na koti liti na Kabinda, na koti liti na Kwandu Kubangu, na koti liti na Wambu, na koti liti na Namibe, na koti liti na Lubangu, na koti liti donc na koti liti na ba province ebele. OK, ezaki positif et puis na sala ki be fort liti sélection ebimaki na balibanda na tous les deux mandats na bimisa sélection na balibanda tozwa ki pe ba médaille to yaki nango na mboko na biso. Félicitations. OK, merci. Ezala bon, ezala bien so to ndima mutu na ba qualité na et puis na fonction na et parce que na Afrique belé ya bato ba sala vraiment musala que sur ba pesi ba poste ba totala intérêt na et Papa Wemba lelo to moni au misé trop na kati na mamango ya lit. Qu'est-ce que tu gagnes en revanche? Bon,
na gagné ebele na kati ya liti nazaki lelo nakoma moto moko partout nalingi kokende nazaka na facilité kokende lelo nakoloba ke na liboso kombo na relation oyo nasali na kati na mboka oyo nasali relation makasi na kati na mboka à part makambo ya liti nde tovandi bo naza militaire naza colonel ya force armée ouais naza colonel ya force armée donc voilà liti esalinga makasi liti ekomaki mpena vi na ngai ezolesa ngai ezolesa mpe famille na kati nyonso tu eza nasangisi yango mpo na kati ya esport oyo yango esalaki mpe na force armée nazala na valeur mosusu oyo baza komonela ngai donc makambo oyo liti na kati esali ngai ke na force armée bacomprendre ke naza motu moko boye na kati ya bato ke bango mpe force armée ezalaki na kopesanga importance ya makasi. D'accord. Papa Wemba, pour te tenir rapidement, pour te vraiment courir derrière le programme EBL, il y a une différence, il y a une lutte africaine, la lutte, par exemple, lutte Yamindeli, les Alaranini, parce que c'est comme si lutte, il y a mon nom qui te met à mon lutte, il y a mon nom qui te met à pourquoi ma quartier pour les gens en lutte. Bato belé bazo mais quand on peut traiter d'une connotation péjorative de quoi lutte la biso te présente plus fétiche que un sport normal. Pendant que Mindele va présenter biso sport et fétiche na bango peut-être que dans l'ombre là qui tout le monde a remonté. Bon omoni différent eza makasi ya makasi entre bango na biso parce que condition oyo bango baza nango biso toza nango te baringi na biso oyo biso tobundelaka mundele akolinga kobundela na ringi te akokoka te akobukana akobukana mpo baringi na biso ezala na badifficulté moko ya kosakana te so bino bobukana te seke boleki bango na makasi bon eza déjà komesana tomesana déjà na bisika wana ya pasi tomesani déjà na pasi wana tomesani na pasi wana mais différence mosusu eza condition mpe mundele azovivre nango ntango mundele azotravaille mundele athlète nyonso aadi ana docteur na ye alandelaka ye chaque fois à cause ya dérangement docteur naye ayebi déjà donc aza toujours pembeni naye ya kolandela ye bon difficulté biso toza nango yango biso carrière na biso sportif ewumelaka te wala nini tozangi bacondition wana ya docteur oyo alandelaka bozoprésente biso kisi makasi baspectacle na bino wana moto abwakeli mutu na mosika moto akwei sali boye pourquoi vous présentez cela par rapport ya technique oyo neti oyo nde na oti komona boye kamisinga na beteke ba lutteur ba opumbwaka boye ba osa ba ciseaux wana tout ça et même directeur technique na sepeli na parce que alors expliquer ngai ba revenir surtout bango bazo sala na club oyo place nga na kambaka eza na loi soki bakisi ezali eza na ba 4-5 personnes peut-être 2 suka 3. Ah bon? Ok, ngai na ejijaka mingi omoni bajeni baza ebele ebele na bafamille na bango babebana na bafamille na bango na baparent na bango po akoti kiti kasi eza makambo ya kindoki ebele etusila yango ozomona ke awa bajeni baza ebele bafamille na bango bandima bana na bango basala kati basala liti basala kati po mingi awa toza mingi vraiment totravaillaka mingi technique ke kisi bo ndenge mundele aza na kisi ya makasi koleka mutu mwindo mais mundele comme aza kaka mayele na mamu nyonso tu aboyaka komontre kisi na ye mpo akokimisa publiki na ye kisi eza na nzoto na kati ya mundele kisi ne nyonso eza na nzoto alingaka mpena kosala démonstration ya makasi te
Voilà. Derrière, ce que nous sommes tout le monde, ce que vous avez, moi, il y a moi, mon cœur, mais il y a ça, tu vas sentir que vous avez danger. Vous comprenez? Place inde, mutumundu, maïelene, eza moke yangwana. Mais mundele azana kisi. Mundele mususu ako simboka na luboko boye, journaliste mundele simbi boye, mbalamoko pema ozoko kalisusu te. Donc kisi na ye kaka a bombi souffle na yo po yo ko kubundana yete. Nega simbi ko komika donc minute muke mundele gagner. Vous comprenez que maintenant la salle les gens côté ils ont la carte ils analytiques bon mondela azama kasi surtout dans la kisi na biso c'est bon les ali mais to jajaka kamingi kisi vous comprenez par exemple Edingwe to le banete Edingwe est-ce que Edingwe pas c'est un grand sportif tu dois respecter na rata Congo Edingwe oui grand sportif Edingwe aza sportif il y a danger il y a jeté pour Edingwe avaba na kubunda na bakisi Idingo azara bundana na kisite idingo azara koreas moto ya brutal ya danger vous comprenez moto ya brutal ya danger ko kota likolo ringa becho ba makofi ya saliso ndeni bon on nzoto zomo idingo akoli akomi eza eniki moto oyo akomi na âge wana azondima azobunda kaka idingo azara vrai sportif Nangola ngala bunani dingo mutabeta idingo zanga oui mutabeta idingo tango idingo papa wana azaki na makila na mai na no jeune beta ye na beta ye na 2003 eza lelo te ko banda 2003 ti lelo mbola boni tango na beti na 2003 na 2004 ngape na tiki ko bunda na komi na ngaka encadrer na komi ko encadrer club na ngai na liti na nini c'était facile ya bunda na eza facilité à rebondana ya eza facilité à rebondana dingo pour ça qu'on gagne dingo mindima pour ça bon lelo oyo ouais nyoso to wana eza oyo salaki parcours nanga na ba makambo parce que ngai na o diriger catch na bimi catcher na 85 na 85 na komi en tête ya diriger catch na kati na Angola awa na 91 na 91 ba vie bazalaki ba comme chama Xavier metanga na komi catcher bango moko ba biki non o aza mwana mboka biso toye koye na mboka oyo parce que ngala botami awa na koli awa na yeko lingalo na zolo ba na palanka bango ba biki non mwana mboka moi en tout cas bon to pesa ye pouvoir na force to pouye pour à diriger biso apuya kingai ko banda 91 na banda ko diriger catch na mboka o ti lelo. Merci beaucoup papa matengaka to zo moi éclaircissement par rapport à makambo oyo le 25 le 26 le 27 wana gala ni nango ko yebisa na bandeko nyoso to bazolanda bon gala to sanango awa za gala moko poto préparer ba combat international to sanango eza gala moko ope ekozala éliminatoire ekozala éliminatoire bato mosusu oyo bakozala éliminer moye bakota na sélection ezate eloko na koloba na bato baya ebele baya komona mosala oyo biso tozosala na kati na mboka oyo eza ekitoko po tosepelisa bango. Merci beaucoup papa. Ok yango wana toza na le 25 le 26 le 27 après tokosélectionner sélection oyo ekosala bapréparation pour na juillet. D'accord, merci beaucoup papa. Ok, merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'était votre émission avec Nondi Premier, votre homme de serviteur. Continuez à vous abonner. Bon, l'été, est-ce qu'on a un sport, on a un lit, on a un catch. Donc, on a Panzana, on a Congo Mokile. Vous voyez que RTNC, il y a une chaîne, il y a un monde, il y a vraiment Congo Mokile. Vous canate quoi. Vous s'abonnez et belé, non, les labino, il y a un les boss, c'est Pablo Kini, le véritable dispatchant. Ben Willy, les Gabonais le plus dangereux. Un grand merci à nous toujours ça la pour la biso et pourquoi pas na Kadi Maboké tes double poche ça toujours dans le bon. On te écoute prochainement. Ciao. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure Hydrocore valables 1 an.
Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @Lens by BBL-du-Bakin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo, pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles.